te mentir, on peut venir les camps. Ah oui, après bah le ma paix. Balobi mabe babeti na fille oyo journaliste bakati esuki ye o yate ayaka na problème Bonsoir, lobby, ça bien des choses. Maintenant, comment ça leader à groupe, tu ne peux pas parler. Il faut l'oba. Est-ce que les Camerounais vont pas lobby que son qui m'a la coupe ça yo. Et ben ça va la lemba. Bango baba ki akoyate ozobanga ona botika ye ko botika papa papa tosala yo papa Bonjour, je me connais. Naza apota koloba mais botutanga botutanga Bonjour, de Colamba. Vous avez dit que vous bon, il faut voir n'importe quoi pour mais nga muyombe gote tile lo la champion du Congo. Ti ko na to kotea ko bimisa bana ndenge na bimisa ba Gimario na lokota ye na baba na to ke lokota ya kala baba la. Na lokota ye akomota théâtre polanga mokile ko yeba Valère Gimario. Mokile ko yeba ke Gimario asa pasteur. Tamu ngai abaka kobi Fred nde sikoyo kabundale sa pasteur kabundale sa nde aya komona ye akomise pasteur na ye kwa nini po muyombe gota fula ye po muyombe gota asala ke Gimario aye bana mokili mobile lelo Gimario aye bani lelo Gimario tanga ye bani asali même peut-être bizalele ya kolongwa pa muyombe gota poke do sala aye mais tout royo atkolongwa pa nga terne mitawa longwa sali inane ake koya malade na ye botawa koya malade na ye babe nyinga saka kongo abenga na ke intervenir pour que malade on batozo amuto malonga tiete abebisa mbongo pour Gimario abika na malade ya zwaki wala bon en bref malade ya zwaki parce que abado futa su ndako abatute banda longo pa muyombe gauche tango bado ko futa ndako abatute azoko koboko la base na yete azoko koboko la moitié na yete ne rekata na kaye place ya kenda parce que atika biso akenda ne rekata na ye akoko futa ndako abatute menace pa mukola ndako tango akwei bakobenga nga
nakei ntina mokolo l'hôpital bakende kobwaka ye nazwi bakamera ndenge boyebu na bandi kobela mama Olive Lembe Kabila mama Olive Lembe ayoka azwaki Mario azwa na charge abebisa mbogola ye mama Olive Lembe Kabila ti ya traité bana 3 mois Guy Mario abiki aye kobima ko azongi ndako quand même 1 mois moi kozwa mbongo ya kuvivre eza te maladi ka koraisonne alors ekobenga nga azonga na groupe nga nayebisi ye kozonga na groupe eza yango problème te mais kozonga na groupe ezala pièce oyo esila bongo ya kobanza pièce mosusu moi kovivre eza te ayeko kobamba bato maladi ndenge lelo ekoti na liwa lelo nga nasali ntina ne peut-être 6 mois mpona mona Guy Mario boye atoloba boye na kuta Guy Mario aza na coma bon Guy Mario il en est 6 mois bana mona ke toza bato boto il en est 6 mois après ben na ke kuta Guy Mario atoloba te tina kele pa koloba pa maman Olive Guy Mario aza ke bembe déjà ti abibi l'hôpital da te ope komona yete moi sina benga ke bwana za nkamba natali mwana nkamba bayesinga ke Voici à Guy Mario que papa tobimi. Mais tant tobimi tokende wapi. Nga lobi nga za nkamba to bobimi. Okende ndako to ba nyongo kuda to ba menace biso Guy Mario akokwetu wala. To ba nyongo leka ke tele. Ba nyongo okende moko. Président Babi. Nani? Famille a Guy Mario Babi o contribuer les lots. Mabe za te bokende ba kamera bazawa. Azoboya Guy Mario Poizo ko esali bana kenda de akekufa 6 mois des après. Mwana oyo azalaki bie mpo na ngai na kotele Poizo Poana alongwaki sato swana balatiele yango nayebi kuna te nanakota lelo esa bakoneliebele bazolongo epa na yo ndenge tozoa na maladi moko balobi mingimingi bapoison masamba balembongi ekolobato balongwa pa na nga bakomi 60 personnes basali bagroupe 60 personnes oyo balongwa pa na nga basala bakombo 60 personnes bavi ya bazali bazideka bazali bavoni oto bazali bato ebele bavoni oto bakenda moto moko akufa oyo alongwa epa na nga akebela maladi mpona za Président, lelo nani papa Guy Mario Babi na groupe Ambiyo Beko Chataki deuxième personnalité. Donc après yo président Zaki Bano mona mingi. Mais lelo c'est Guy Mario ku balo ba souci anda ko tiki nonga ndako ya $1000 azana na obane ko futa $40 na niveau ya Zaki na mona kasi. Papa, ce que vous avez $40 na lobi ke okosi po oyoki koyoka. Tenga na kosi te. Non, famille na bango moko. Wana lelo ko ça. Akende bien. Guy Mario azaki maboko langa. Même na bando futa 5000 francs congolais, abando futa ndako bien. Guy Mario azaki pa nga, atali bando futa 1000 francs, abando kolia bien. Ça te na na TV kitoko. Même na bando futa 5000 francs par mois. Abando futa pe ndako, bando ko kula bana, bana be bando kutaka classe parce que bando kutala pa nani, et pas Muyombe gauche. Atape vite président groupe Muyombe gauche. Alors Muyombe nani Guy Mario soki lelo akesala buzoba na ekolonga pa Muyombe gauche bozwani te okesala groupe oleka Muyombe gauche wana buzoba wana nasalaki buzoba akenda pa edingwe mutangenga za FIFA edingwe nakekozwa edingwe aya tobanda pièce edingwe alobi na nga tobenga Guy Mario abangala banda pièce toyeba projet donc toza vraiment pour rendre papa Guy Mario toza na 50aire toza vraiment na 50aire toye ko rendre Guy Mario ba hommage na ya suka biso tomona ke ndenge abelaki aumeli vraiment na maladie yango lelo to rendre ba dernier hommage na ye mais eloko comprendre tozomona awa artiste comédien vraiment azate ba na matanga Guy Mario ezaka ke ba o basala na ye na Muyombe gauche nde baye toyebi te koteresa makasi to nini 50aire tozela babimisa biso corps ya Guy Mario
vraiment bato bayebani me tozomona bango te omona bango te ozwa nyonso du début jusqu'à la fin voilà donc Natalela moto te obelese masia o Natalela moto te obelese masia o ngana luka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asala pe maina belela kayo jambo yo maina belela kayo shamba shio kama maile sila kana belela kayo yo papa na ngai akitaka salaka pamimonisaka ye koma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila ye soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngai ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natelelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi nazolelo ngayo malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likana ngai bilaka na ye na bomoi na ngai ekolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani te mama yawe mama na yo Yesu moboneli na ngai zamboye tokamatana na putulu tokesinga ntina na miso ya bato mama na yo makasi na ngai yo mama na yo Là vous voyez c'est le corps, le corps à Guimario est comme déjà la place des artistes. Quand la question pas mon corps est
Donc, à tout ça, vraiment, dans 50aire, on a une ambiance. Papa, Oyo, il y a Gimbongo, il y a Serka, il y a Gimario. Ndebazolanda ye aloba. Papa boy koloba. Vraiment ça. Comme ni nanga. Mais tout le monde organisation au Benda, donc par rapport à la maman, Chabona, papa, Baptiste de Béa qui venait et mais tout le monde Baptiste de sabotage. La comparaison n'est pas raison, mais on commence à l'heure à beaucoup d'entre eux. C'est le cas parti plus. Sur les gens qui ont la tête pendant un moment. Moi, dis-moi, on a des premiers livres de société. Les gens m'ont dit parce que, on a plein de choses. Il y en a pour eux, que tout soit typique pour tirer mon tour. En cas de le compte pas. Mais pas nous à rapport à l'artiste. Donc on a raté ce qui pas cool, c'est pas bien. Même on a bien c'est bien monter. Parce que c'est pas ça. C'est bien que donc qui m'a l'artiste pour regarder artiste comédien parce que la nini a joué en zone unité artiste comédien a joué artiste. Mais si je comprends bien que ceux qui artistes pour ça rendre une zone à Koufi, faut pas manifester belé par rapport à ça rendre zone de bon on a rien en aïe parce qu'il faut proposer après matin parce que la Congo on a plein de projets pour le monde a l'association des deux associations. Nous avons on a vu ça et puis on a Americo Press parce que on va comprendre moi on s'intéresse pour on va aller là on a un canard il faut peut-être au côté de la balia ou la roquine non et non sur les là nous les là et puis on va la côte qui n'a pas de simple dans la bonne bima il y a qui là ba groupe pour avoir comme président dans le droit de ma fin c'est ah c'est là le loi pour les là et mon pour la famille ndeko pour bana pena mwasi ouais ba oh là là on fait pas bien la chute à Tiki oh là là on a été à Tiki donc après matin on me a appelé par des points famille des pères bongo on belé là on retika là pendant moi tu vas ça des bêtises de côté les bon on no côté pour pas les quitter pour ça constamment on sait pas famille biso on va se mettre sur la biso pas enfant on a sur la biso alors on fait cher comme ça ça on peut dans ma coffre par rapport au lieu que tu as sur ma coffre ah mais j'ai reçu la coffre oh ah ouais c'est ce problème c'est un bon alors merci par rapport merci beaucoup. Qu'elle reste une femme libre. Je sais que ça fait mal. Je sais que là où elle est, elle ne peut pas supporter. Mais il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. C'est comme ça. Maman Lili, là où elle est, je veux que quelqu'un soit à côté d'elle, qu'il soit membre de la famille.
Je vais aussi inviter les responsables à côté de la famille de Papa Guy Mario, qu'elles puissent se mettre ici. J'invite aussi les responsables à côté de Maman Lili, qu'elles puissent aussi s'y mettre. J'invite un membre de la famille. Oui, papa peut se mettre à côté. Bien aimé, c'est un moment de réflexion. Les un moment de réflexion. S'il vous plaît, c'est un moment de réflexion. Un jour, nous tous nous passerons, ça arrivera que nous passerons dans un moment où ça fait mal. Aujourd'hui, maman Lili doit rester seule. Mais maman Lili doit continuer la vie. Maman Lili doit continuer la vie. Voilà pourquoi c'est devant la famille. À ma droite, j'ai le responsable de Papa Guy Mario. Et j'ai le responsable aussi de Maman Lili. Et moi, je représente l'église Centre de réveil spirituel, le pasteur, l'évangéliste Kapunji Walesa, qui m'a mandaté tant qu'un responsable pour que nous précédons à cette cérémonie. Un jour, dans ses mains, c'était Guy Mario qui faisait entrer ses balles. Mais aujourd'hui, c'est l'Éternel Dieu qui a voulu qu'elle soit ainsi. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité, afin que Oto Kangi Nase et Kangami Nalikolo, Oto Fungoli Nase et Fungwami Nalikolo. Yango, Nalingi Tosambela. Tosambela, pendant que Tolingi pour rendre notre sœur, Maman Lili, libre officiellement, qu'elle doit commencer une nouvelle vie. Elle peut aussi se marier. Le marier, c'est officiellement. La Bible le recommande. Je sais que c'est douloureux, maman. Je sais que papa Simba Yawa, ce sont des moments tellement douloureux, mais nous voulons qu'on n'a pas le choix. Allô. Gloire au Seigneur, nous passer la prière. Seigneur, nous te disons merci. Nous rendre action de grâce. Au pessimisme pouvoir, il y a auto kanginase kangami un jour. Donc kanga kilibala oyo mutumo ko séparer à moté. Si ce n'est que la mort. Comme ta parole le dit, voilà pourquoi nous enlevons cet agneau au nom de Jésus-Christ et nous rendons notre maman Lili libre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous te rendons des actions de grâce parce que c'est toi qui as permis qu'elle soit ainsi. Nous prions Seigneur officiellement dans le nom de Jésus-Christ que ta servante, ta fille Lili est devenue libre. Elle doit commencer une nouvelle vie. Nous déclarons et nous accompagnons ta parole qui dit elle peut se remarier. Officiellement, elle est libre. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Allô, Lélo. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nazali na de alliance ya Maman Lili, na alliance ya Papa Guy Mario. Ezali susu na tina mon côté. Ezali susu na pouvoir mon côté. Na kombo na Yesu Masia, Maman Lili atika une femme libre, elle peut se marier. Donc famille na ye topesi bino mwana malgré ça passe en motema, mais topesi mwana. Ce n'est que Dieu qui a voulu qu'elle soit ainsi. Topamboli pe famille à Papa Guy Mario, toyebi ete lelo nde okabwano esalami. Et ça lisusu na cérémonie moko très important pour la biso ba chrétien. Ba constater otoki na famille ba sokola ba sala boité ndeka to sambeli awa na kombo na Yesu. Tosokoli Maman Lili na makila Yesu. Tolongoli botutu nyonso likola Maman Lili na kombo na Yesu. Nyonso ekowita na famille eza na makasi te likolo na ye na kombo na Yesu. Eza na nguya moko te ekoki kosopose na vie ya Maman Lili na kombo na Yesu. Maman Lili a devenu, a commis une femme libre. Mobali nyonso akosepela bala ye akobala ye sans condition moko quelconque. Na kombo na Yesu. Alléluia. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Neto sambeli na kati ya kondima. Petolobi amen. Amen. Maman Lili pambolama vina ekende liboso nguya moko teza na pouvoir likolo na yo asi ya moi oyo Nzambe akamujwalesa azala na yo au nom de Jésus. Amen. C'est Jésus.